Voilà, très heureux de vous avoir très nombreux dans votre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media. Quand on parle de l'EHP Media, on voit directement Papa Edo Amani, que je salue, sans oublier Maman GH. Kuna na mikili poto e ba enyo surtout balandara Eki Bumba bambote na bino vraiment boza tellement ebelé moyen ya otanga bino ba kombo nyonso ezali te. Voilà lelo to yambi moko ya ba artiste comédien oyo ba sepel sa batu ba bimisa pe ba artiste ebelé na mboka na biso oyo lelo baza pe vraiment ba renommé na monde artistique. Toyambi bongo maître Pai Mangwaou ndengi wana oyo sepelisa biso toza na ye na plateau awa tokobeta na ye mwa masolo na carrière na ye na mwa absence na ye ya tamulai sur scène oyo biso tozali komona ete et mwa parcours na ye na niveau ya poto kuna nini nazali kosala pe eloko nini aye kosala na Kinshasa wana ezali mwa masolo tokosolola na maître Pai Mangwaou ndengi wana. Voilà to introduire déjà invité na biso. Bonjour président. Bonjour. Mbote na binzo mikorebende tumonanite ngai yo na ye nazalaki te lelo yo nazongi po peuple congolais peuple mukinzi mvimba bayeba ke maître Pai yazongi ngai yo na ye. Voilà, maître Pai yo ye maître Pai pona ko zongisa batu mwa muke na histoire. Maître Pai abandi théâtre quand a travaillé na banani o ya bakombo to le kanka mwamba mbangwa et puis et comment ina moment nini po oya osala yo moko chic choc lo yenge pe bokendaka na banani wana to loba ngai na bandaka na minzoto wera tozalaki wana ngariadia mbaro sombo mangwao biso to bandaka na mbalio ape ngarera yo ya après minzolongo wana to yo sala choc minzoto après choc minzoto to yo sala trio mangamba après trio mangamba tu ko sala six choc lo yenge après six choc lo yenge tang bakana e bandi ngana longwe na sali nouvelle lo yenge donc c'est là où je suis maintenant nouvelle lo yenge. Voilà to yoki pena biso nyonso tout ce que olobi tang bakana e bandi bakana yango ya bajar nini oyo bandaki po esa mbongo ezomona na te. Nous sommes des responsables ya six choc lo yenge. Tozali mbongo zo kota ba fondateur biso mbongo zo kota tozo mona te. Bon alors nani azaki lokola oyo azaki lokola to trésorier to mosimbi mbongo papa soki tozo suna makamba ya sima wana ya opesa nga posa bitumba omona kana bando bunda boye na bunda na ba innocent et puis pona nazala penda na tembe fona bunda na ba soda po munduke beta ngana saka ndengo wana mona bitumba na soda zo leka kuya likosi tanga kwei akolitanga ko lamuka naye omona ko tirer ta omona nga tangu lisase so ya neti lisase yebo ta na zuri lisase ngona yambi yango na zyango na dendisi yango boy tang ay na pointe yango pum lisase keti kingasani yo wo et comme innocent rezoate so comme na kingasani et côté na mabele suka nango mone boti ndunda. Voilà, il faut comprendre que il faut beaucoup comprendre tout ça. Na maître Pai hein oyo vraiment à salé la biso marambo belé ba numéro belé lelo maître Pai lelo tozo mona ba produit na yo to bana na yo ebelé ba o pe ba longwa est-ce que bango pe ba longwa po na ba kanai na part na yo po yo po kimaka kanai place moko bango ba longwa na kanai ngala ko kimaka kanai te mende na lobike to kabwani donc tango ekokaki bo bana na ngande bazawana bakoli na lakisaki bango na yebisaki bango bokokola bokosala pe ya bino donc tellement bazalaki discipliné bango nyonso baza wana bango tu babima baza discipliné bana wana neti mutuko esobe aza discipline ya libela yepa kimaka bakanai te akima te babima bango moko akoli seka koli donc aza na droit ya kokesala ndako na ye. Voilà, maître Pai, boyebi akoma na mingi côté kuna moi système ka ya ex ministre na biso Lunda Bululu alobi muke ameli mai tokoyeba yango nyonso na kati a ekoma bongo papa alobi muke moi mai réponse yango ngwana. Voilà. Tout ça na maître Pai awa il faut to comprendre ba o nyonso tout au monde lokola comédie nyonso ezoleka oyebi renfort mutuma asomila le pa na poto nandeni basali concours ya
ya ba jus. Donc so melisi faut ça lango. Ba musu ba mela ba sala ngo ba luka ngo eyete. Eyate. Musu asala ngo boa. Ba il faut ça ngo 5. Asali boa 5 azindako na mutuka ba pesi. Voilà. Ba concours musu tala omoni. Ah mbuka na biso. Ba concours musu eko sala nini? Ba tie fufu. Fufu na biloko. Si ça fufu wana. So si fufu zu mutuka. Mais ba to ya minene. Modewa ozo. Ah kokate. Bato musu ba bimana nte nga na vanda na ba traîner bazari awo papa ba traîner bazawa yona no moni ba honte okotale boye elongi na ye toko tale ngo boye mais wana to mona le ya nzanza yete omona tala omona le ya nzanza omona le ya manzanza omona mutu muke eloko azomela na kati na ye tolo donc akozwa fufu nga naliaka na bango papa nalapa nalia na bana oyo tolia na bango mbanga obi mbanga ngombi telema nalia yango kala petit wana azwi bulu moko fufu nga na kasi akokata yango ata 4 azwi bulu asala yango boye pe atui mbanga aleboye pa azwi bulu wana fufu kia ekiti na tuni petit na benga ambulance abe ote presse ekiti yo ko sala restaurant te okweya parce que babiloko ndenge wana sango yo déjà ozo mela mankuti ya ndenge wana eza ce n'est pas la possibilité ndenge wana mwana ndenge wana soka yebi ke bosombi saki bo baby voilà merci baby po akoya munene na fufu ali atala simate ata supu emeleli email aza somo mwana wana email kasi yemba email yete email voilà na seremba ba yeba yi voilà ali kantinga mbimba yemo oya ya mkinse du jour oli yango pe po a pupuli mabele azui pantalon ne pas à repasser tant à repasser azui baketcha sukoli atani na moi omona ye moko mutake ko sukola aniki biata wana tondi aniki biata di akobeta ka 5 pas ake toilette voilà tu ngai to koma na suka environ 5 kilos 5 kilos ndakitsa voilà maître pas to continuer mituna na biso wana siko ozana kin awa objectif ezanini objectif ezanini ya voyage na yo na Kinshasa oye réellement ko sala nini en dehors ya kotala famille objectif na ngai ezali musala na ngai na sala ka yango théâtre musala na ngai na sala ka ko sekisa alors gimen na 500 otikela ki na ngai sombela manyoko bon liango kala na liango kala donc au moins le logo wana objectif na ngai na zo théâtre zongi na ko remercier président nga Shabani Record tout ce que groupe ngo ezalaka kaka to ekufa ezalaka kaka papa na ko lega liboso na Couleur TV après Couleur TV ezaki nani Desas TV bon référence ezaki wana mais tellement ezaki ba télévision ya mikie yango to ko loka télévision munene ezali Congo Web merci Shabani Record na Nyoso, il a accepté pour moi. Vraiment, je suis ravi. Je jette le fleur devant le président Shabani parce que comme il m'a accordé encore de faire la référence du théâtre. Maintenant, ça sera Congo Web. Parce que il y a Mbalosombo ici, il y a Maman Linga ici, il y a Maman Moussouana comme il Basariawa, Bagoupe Béré, Théâtre Sariawa, Ngana Yego Baksama, Maître Paye, et vous avez ma catastrophe. Voilà, Maître Paye, Yego Baksama na Congo Web, est-ce que image web à somme. Yamazara Boy, Manioko, Nadia Oukala, Kuna na Poto Monango, Omona Manioko. Manioko Yagula, Manakazi Mobesut, Odia? Non, totalement. Ah, le basso aux Odia.
Voilà, wana siko ozoleka na Congo Web mais concurrence pesa makasi actuellement na kati ya Kinshasa eza na ba artiste oyo baza ko émerger penza pas comme idée et puis moi ba style na bino wana ya kala neti ba papa na biso JC ngadia dangadio si ya olata ba biloko ko pakola boy apparemment dirait eza penza na moi ya okita est-ce que ozaka na même style wana ya mangwa ndenge wana to okota na ndenge évolution ezo sa malelo oyo ezo sa évolution ezo sala mate biso mo to bandaka ngo to bandaka grand yaya donc yo moko zo confirmer que il y a pas l'évolution na ya tête eza wapi yo mone on mboka nini yebisa soko moni yango na Canada ba Canadien bazo tala biso omona yango wapi évolution pourquoi bongo pourquoi batala binoté aye batala biso mais bon appétit non mais que non na chopla no mingi nga se bena bato yo nga na zolia ya zotala beaucoup tanga fort siko pourquoi évolution wana ezate batala bino na mboka mususu te théâtre congolais nini yo moko sala théâtre congolais eza makasi soki biso moko tozali omoni théâtre congolais somoni ba Nigérien bayibi biso kati bayibi bino na nini bango mpe basalaki ya bango bango avantage na bango ezali gouvernement na bango epesaka bango bandako ya kotourne bamatériel batout consort na bambongo oyo bakotourne nango mais babandi nsima na biso mais ils sont évolués pourquoi parce que biso moko omoni biso nzambe apesa biso nyonso nzambe apesa congolais koseka nzambe apesa congolais kindumba kindoki diamant or nyonso ya mokinzi ezawa bapesa biso star musique biso nde tozabo toleki monde entier mais sikoyo biso moko nde bacongolais tomikitsa tomilingi te omona mutu azobimisa album te aye asila oh asila nde mutu azotala congolais théâtre ezongi tomandoleka na Congo Web chaque jeudi na 22h ndenge yo yebonde théâtre ezongi ngo mais bandeko na biso ba Caleb bazalaki awa ba concert nanga pe bouti kozana awa abiel bango pe balekaka ba mama linga balekaka yo ndenge yebonde théâtre ezongi non ngazo ba ngai na tangi makamba batute ngazo ba makamba batute pardon comme mettre pas parce que ngala ko yo binga bien moyo binga mke nga comme na ngadi abulu na ngadi abulu na ngai izila kaka nde toza na ba diabulu bazali wa pese mbata sans effet bata salaki sans effet ba yebi makambo te omoni sans effet tabole ba sans effet ndoka sekaka te domindo ndoka le yo de sans effet omoni banganga nyoso bazala kisasa mbote na bino nazo expliquer bango sans effet eza relongo te baoseka président tobima kote wana te tozali na eloko ya concurrence oyo eza actuellement na bastyle na bino non oyo ezosalema oyo ndenge lelo théâtre ezosalema ozomona quand même c'est de la classe par rapport ya ndenge oyo ezalaki liboso oui bosala bathéâtre eta mosusu bato baomata likolo bakiti banini mais lelo quand même on appelle la bouffonnerie. Nous avons pris ça à Minzoto. Bouffon, c'est très important. Okay. Vous voyez, Neti Moutorkola, lui de finesse. Il faisait quoi? Il faisait n'importe quoi. Rigolade, des théâtres. Au moins, les théâtres, bébé, ça me prend la ligne. Bah, il y a un moment où il y a un bâtard sous théâtre. Bah, on t'a la moi, c'est mon nom, bali, naïe, balingani. Yo, on l'a bien, à bois qui moute. Tant au théâtre, bah, tu là, faut pas sécar. Faut les gens vont ya oseka ekas na conseil et bon ils étaient finis ngana zotalaka bolingo omonaka bolingo teya mutu à venir et puis na oseka na kati il faut mettre les drames pour battre seka mutu soka so seka omona moi soulagement izalaka mais sikoyo ngana zo leka ba soda ba obelanga mettre pas yi tala petit zongela musala na yo to seka kala ingelo bani c'est que balingi musala nanga
c'est que balingi tenio sona na ye bazo tuna ye aza pe vedette ne na lati boye naza na 3 vedettes periki sona na ye na nzambala obomba ngo wapi lo mataka ba vieux pam tuna ye sona na ye oyebi ye ayebi yo andimi ayebi yo. Voilà, Maître Pai, tout le monde soit naïe, biso makambu ya ba Nigérien, ba pesara bango ba biloko, mais moi je peux vous assurer. Ah ouais, c'est ngolo salangolo zaku. Neto zo le kabo. Ba pesa biso combien? Oui, mais c'est quoi yo différence ezali ya ba Nigérien wana o biso toza ko estimer tozo penser que ba pesara bango ba Nigérien bazana ba groupe 5T bazana association des acteurs nigériens Actor Guild of Nigeria o bango bazana ngo nde salara et sala ke loko ezelo moko eza baza ensemble ba financer bango siko bino boza mutu na groupe na ba financer nani papa batika nani papa j'ai mes collègues ba Nigériens parce que nga na Nigeria na sala succès a kosaka na te na kine telemite ba congolais to na ba Nigérien o talango te ba bimsa kitambala kine telemite on ngona ngote ba Nigérien ba bimsa kitambala je suis le seul o moni biso to bima to chance to bima na temps télévision zaki moko so zolanda ouais na zolanda temps télévision zaki moko alors ba Afrique ngazo na kena Sénégal na kiti boy ka na aéroport mais de pas mangwa una oh na kiti na Benin bedre na nini bedre kalbi mais pourquoi pas bazo yebanga kaka na kena Côte d'Ivoire ko bima na zo bima ya biso moko tu vois parce que biso to bima kala ba miso bazo bima ba yeba ngote yo kel même ngala ko kel même na beach na Brazza même na beach na biso pendant kacha au moins ba noko ba ibike mutu wana nde prêtre ba obele la prêtre maître na ke Brazza maître donc biso toza na niveau moko ya toza na niveau ya mater 6 7 gars 8 gars 7 gars mais c'est Sylvestre comme c'est faut le binde nous sommes et l'axi toza na omoni mapata besra seyers mais moi ndi manga ça ngambala sima soki na ye na ya chinois mais na yebisi bino bino avance so moni mutu moko chinois moko longi lokola nga yebaka ngai. Voilà, merci beaucoup Oya chinois mais tozo tika la place wana Maître Pai tolingi to sunga na mboka na ba artiste o ba Oya lobby na ndenge ya organisation ya biloko ngo parce que loko lobby ya mamba ba Nigérien nga na uti ko yebisa awa bango bazana groupe moko. Bazana en fait eza ko groupe teza association oyo eza ko rassembler bango nyonso na technicien caméraman perchman producteur bango nyonso bazana enregistrer na kati ya eloko wana siko biso awa mutu na mutaza na groupe na ye dis-moi un peu ata leta ngo azangi mambo sala abanda ope soka pesi bino bongo mutu na groupe ne seka pesa pe ba boutique na bambongo na bango parce que bino moko boza organiser te non toza organiser comment toza organiser comment Moussoko yé pananga. Comment l'organisation? Toza organiser. Bah yo individuellement. Moi je parle de l'ensemble. Ensemble bazao. Faut tout nga moko individuel né nazao. Nga mo individualité na nga Maître Pai. Tango bango bazao ba na le ka mission ba tuna yo tuna bango Maître Pai pon na so yate. Ngala ke tanga bango. Tanga ngai. Ngala ye ale ba no tuna langa bato na sima. Ngala ko senga ministre de la culture. Son Excellence, vraiment, je peux lancer un message pour nous les comédiens. On est vraiment rejetés. Parce que tout ça est fort, il y a bisomoko. Mais bapoto wana c'est salangolo zaku. Hein? Bapoto toke il y a bisomoko. Hein? Mais tout ça acteur moko oyo tinda biso même représentant moko bon, bino acteur to tini bino par exemple aux États-Unis, bokere ko défendre mboka. Mais beaucoup de défense. Nous avons fait les beaucoup d'Américains. Défense, c'est solo. La lingala ton anglais. Même la lingala. Vous savez pas que non, les blancs, na France, na cour ya lingala. Vous bien est-ce que Congolais sont yeba ninga ça? Bino botanga kaka Jean, Mathieu, Pierre. Est-ce que basali biso? Mais vous avez banani israélien bangomo ba juif bazo banga congolais
mais congolais na tout abino na pondu to na tsani hein na tout abino na liboka to na sala nini bozo yeba te congolais faut la fier un congolais o yeba te mi yebela que naza congolais naza fier parce que partout où tu pasaka même l'Amérique même wapi yo kanzuto partout tu pasaka wana biloka siga c'est na potondo zwi lupango na zwi lupango pe concours na boko salango bino ba chroniquer boko sala concours mo weke wana fo président Chabani record président au boagrier bare omoni ndei to sa ba congolais faut to la fier na biso to za batumi nene ba bomba biso nzoka ndei to za la bible ba bomba bible na biso ba bimisa ba jif mais oui to za ba pierre na biso yo kazi pierre bino otanga ba Mathieu pe asepela soute pourquoi ba congolais ba monelanga Mathieu asepela ka teo kaka ba pasteur bo changer ko sambela Mathieu Jean bon agno kwami Apocalypse botanga ngo pa rare il faut te télémela comme il y a papa Simo Kimbangu c'est lui le notre prophète albino bobimisa yango neti binzambe nzambe parce que ngala za ngunza tu comprends ko ina pimpa na umona yo ina sala mayengi na umona yo kanga mana mamba pimpa na ba milimo ba diabolo zo kanga mana ngo pona na za ngunza papa omoni yo soko nimi papa Kimbangu za prophète na yo nzamba bano dakisa yo obano mona nje bien et le mal parce que neto za bo to za na bien to za na mal soko bimiao okomona bata bien bazoleka bata mabepe bazoleka siko fo mona mituka bien zoleka mituka mabepe zoleka parce que bondimaka papa Simo Kimbangu te bo laxi batu bokoko na bisote parce que ozaki mbangisi te nazali ngunza Simo Kimbangu papa même Kimbangisi basaka église papa Simo Kimbangu wana otambala makolongulu na liputa mais nzamba zo sola na ye c'est un premier combattant oazo bundana mindele c'est lui le prophète mama Kipamvita batumba ye na mwana na mukongo tobelela bango te tokombaka Matthieu tokotanga lelo na Matthieu 7:7 bomone la Matthieu Esaïe 59 non même nzambe ko nzamba le bime ba congolais baza bazoba na pesa bango bomengo na pesa bango nyoso ne bango ba tanga Matthieu na Jean bomone na Jean tout Pierre ko to balinga mingi na l'église so tamuli l'église nyoso na Pierre azanga kate. Voilà, merci beaucoup. Wanasko Tomoni mettre pas une t-shirt il y a JNT Service, Tomoni chapeau il y a JNT Service. JNT Service et zako représenter nini na groupe na yo to po na yo moko. JNT Service ezali okola nga nazali partenaire ya JNT Service, nazali directeur de marketing ya JNT Service parce que JNT Service c'est une agence sûre. Agence Oyo Batou, ba Congolais, ba sentir si quoi JNT Service c'est quoi? JNT Service, ba ndekoniyo sa ba Congolais. Oh ba lingi ba zwa JNT Service, ba kozabiso na numéro ezo tambola wana na lemba na babala Yomo 85. Boya la super lemba bon mona JNT Service. JNT Service. Il y a tout. Agence assure. Otini mutuka, de kokoma. Tini ba carton et au coma. Biso tout ça musala. Aza représenté na bamboka nini et puis a fonctionner nini est-ce que zara ndenge zala nango kende go l'agence kende na carton na yo to bayar à domicile to moi ba le service ezali à domicile obengi ba yeko zwa on a mbongo muke avancé biloko ekei JNT Service c'est l'agence le plus sûre à Paris. Donc, on a Sabino Yangwana. JNT Service. Les alliés agence Moko. Il y a battu noté. Hier Moko Jano a tambola par-ci par-là. Tout ça en Italie, tout ça en Allemagne, tout ça en Hollande, tout ça en Europe Mobimba. Londres tout consort tout ça là. Donc,
ba congolais nyonso balingi bamona GT service toza wana balimero eza wana mama nasi aza wana koyamba mutu nyonso tu ezala butu ezala moi bakoyamba ye. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Bino baebo lukaka kotinda biloko na bino na Kinshasa, na Brazzaville, to Lubumbashi. Na Brazzaville tout ça. OK. Na Brazzaville, na Kinshasa, na Luanda. Donc vous contactez JNT Service, l'agence Yassir ndenge elobi yemo directeur à marketing oyo eza maître Pai Mangwaou ndenge wan grand yaya ba kombo belé o pa bimisa bane belé. Et dit merci. Naza dit merci. Ndenge ni na raison. Na raison. Na joue trois rôles à la fois, dans même pièce. Ozara na bandon, tozara. Ngaka mna jouer en route. Trois rôles à la fois. Grand yaya, maître Pai Mangwaou. Bango so baza ba start. Mangwaou aza na fanatique na ye. Grand yaya basi balinge mingi. Tala, grand yaya basi balinge mingi. Basi balingaki bango moko. Hein? Basi sinote balinga grand yaya. Maître Pai banoko. Banoko pena banoko ya likeke. Maître Pai, on comprend. Grand Mangwaou ba papa. Balinga Mangwaou. Mangwaou ndengi wana. Kaka ndengi wana. Tokobina ndengi wana. Hana kuvimbaka tongolilo oya mikolo. Hana kuvimbaka. Okomi Swahili. Ezo kipete. Bazo ba kondole. Kritango yeye. Ezo kipete. Oya kokote kote. Voilà, maître Pai tozonga mukesima bo vivarande nini bino ba artiste congolais na niveau ya poto ba comédien kuna est-ce que boza ko sala ko continuer ko ça travail na bino poto mona penza na ndenge na yo hein mo to mona mo ba film mususu mona pe bandeko musu ba sali kuna to moni pe ba Hans Luzolo to moni mo bato hein ba sali mo film côté na me yo penza to mona raté ko kano musu makambo côté kuna te to ndeni to komano mutakayu. Pardon. Obi mamba mikolo senga la pardon pour elle. Et voilà. Na bien. Ngala lubino ba komba ba petit wana otangela ngango soute. Ba petit na. Non. Spaghetti, net spaghetti moi na. Spaghetti ne. Parce que tangela ngaba fa non. Ngala za prêtre, na za grand prêtre. Woni. Ba bilo ba sala ngala ngala o sala. Senga sina leka okala. Donc leka na ba TV, ko sala ba ventile ezanga sens te. Biso za ba prêtre bango baza bana ba sala makamna ndenge na bango. Alors soko leki otuni question otuninga akoboye. Alors yanga pe na lingi otanga bango te. C'est pas la peine. Parce que dans ba leka batanga ngate baza mes enfants mais ngala za mettre Pai na otika la mettre Pai mutako longola ngo azate yo kabilo kasika. Relation ni bozana ngo na ndeko na yo JC Jean-Claude Ah, lui c'est mon vieux, donc il n'y a pas de souci. On est là. On est là. Non, je l'ai le pain. N'aime ça qui est. Non, je l'ai le pain. Tout ça, la relation bien. On est à bon terme avec le monsieur, il n'y a pas de souci. Est-ce que beaucoup t'en a souvent peu qu'on a pas poto na ba occasion mo boye? Si. Beaucoup t'en a dernière fois beaucoup t'en a eu. La Saint-Denis à Otalanga. On était ensemble avec lui. Comme ici là, je suis avec Mbalo Sombo. Donc je dois le côtoyer, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Bana ba yambio déjà na ba oyo to bana na yo to baninga o bozaki na bango ensemble. Tant po yokaki to 500 ba mo tant yokaki sango ya moko ya ba oyo pe ba bima pa na yo Mundweri ya tikaki biso. C'est dur pour reprendre encore le nom de Mundweri, mais c'est un passage à tout le monde. Bien sûr, j'étais vraiment très déçu parce que je dois profiter en plus à la famille Mundweri. Je donne mes condoléances à Yvette. Je suis encore là. Donc avant de rentrer, je dois passer chez vous pour quand même... on va voir quelque chose ensemble. Mais vraiment, je suis ravi. D'abord, mes collègues, c'était Mbalo Sombo qui m'a reçu chez lui. Donc j'étais bien. J'ai bien mangé avec sa femme. Donc c'était bien avec Mbalo Sombo.
En plus, allo yeson kolo. Tala moano ya linga mekanga ya kokate. Après Mbalosomo, c'était Bakata qui m'a reçu. Et Bakata qui m'a reçu, c'était bien. Après Bakata, c'était Esobé aussi. Il m'a reçu chez lui avec sa famille. Donc j'ai bien mangé, j'étais bien. Avec moi, il m'a donné. Il m'a donné moi. Tu connais moi? Je comprends. Je peux parfait. Après ça, ma fille aussi, Gabrielle, il m'a reçu, donc c'était bien. Il m'a donné mon deuxième tata. Donc c'était bien. Là, j'ai lancé un message à Bijou la Reine. C'est eux aussi, il va me recevoir chez lui. Non, c'est prévu. C'est mes enfants. Partout, Bassaragango. C'est mes enfants. Donc, Mouyo me gauche aussi. Mouyo me gauche, donc unité. Mouyo me gauche, Mouyo me gauche, où t'as pas la pisote? Où t'as pas un bino, cela veut dire quoi? C'est vrai. Ah, François, yo. Moi, le mbalo, tout ça, on a un tongo. Mais François, on a aucun. Cela veut dire que donc où t'as pas la biso ba oyo. Bino bat bobim si mouyo me gauche. Voilà, yebi yemoko. Ako wanga na ngote. Biso ba mettre pas yoto. On a beaucoup fait. Le loi Kangi Kinshasa ata tuzo ça groupe faut tenir compte nango. A Kangi Kinshasa bongo esobe. Baka mwana ngati. A Kangi Kinshasa te. Alors, Kinshasa ba kanga ngote. Soki mwana na yo asombi lupango. Yo tata oye. Mwana ngoloba ke non. Lupango yo ngana koti yo tata okota te. C'est bon que jouer peut qu'on n'a pas un bango dans la droite. Il y a pas de souci, so ka benga papa ya ko sala na ko sala. Parce que bazali bano yangai ngaza je suis fier d'eux. Na ka fier ngai na saboy. Pour ma kamana na sa bango ba sala ba succès. Ba bidi azaki rien n'était. Mais na bidi o sa succès. Asalati. Yo mto pesa ko mona bidi. Mais ngamna bango tu ngamna pesa ba kombo. Même Gabriel. Allô. Comme on est Gabriel, Ange Gabriel, on appelle ça. Donc, ma petit belé, ma toutou, ma moyindo, ma nani, donc ma toutou, ma maman l'osso, on appelle ça. Ma bébé santé ngaï. Maman l'osso, est-ce que vous avez à bon terme? Mais pourquoi pas? Maman l'osso, a bala chauffeur nangaï. Chauffeur na umta bala mamalo surtout mamalo maman te chauffeur nga bala mamalo so botani bala soki 8 soki 9 soki 10 et bazana yi donc tout ça à bon terme beaucoup de temps déjà na mamalo pourquoi pas parce que ya utalate parce que ya utalate tata na bango mais pona ulia nante ya sorute pona ulia nante pona ulia bat spécial ulia on a tangiri wana donc ba yaminga bien nazane sengo na kolisi bana omoni tata soki aboti bana na ye bana ne ba réussir tata wana zaka fier moi je suis fier d'eux na tout atolo. Voilà, mettre pas au tout à tolo na bana na yo to komi vraiment ko citer na émission na biso étant directeur ya marketing ya JNT service message au ko pesa susu na ba union surtout bazota la biso ya mikila poto surtout parce que bangonde batara ba colis pour na oya boye est-ce que bozaka na ba quantité limitée bozaka conteneur to bozaka ndenge nini pesa biso mo ba détail wana nyon surtout et ko aider bande mama batata bandoki tozo sala ba conteneur wana na prix ya malamu boya soki bobengi na numéro zo leka wana toyaka biso moko ko zwa ba colis toyaka biso moko donc bobanga prité pour contacter biso immédiat biso ezalaka te oli kukuma te JNT service ozoka bien JNT service donc toza wana pona service na bino to servir bino ti na 1600 donc batata ba mama badnoki toza wana na JNT service. Voilà, nous profitons de l'occasion pour nous repasser nos numéros. Bazali Kota Labiso, numéro déjà yango awa pour na contact ya France plus 33 95
29 61 679. Donc voilà, on a beau mon aïe mon maman Nancy. Tous à peine mon corps représentant. Il y a JNT service à Nakata Kinshasa. Koiko ya Kokota Kokuta na biso to so la muke. Maître Pai, merci pour. Oui. Au bout d'un album. Ah d'accord, aujourd'hui ce album les sous to kansara to mona les sous album bosara na ba mettre pas na ba vinga dia bani siko ya yo aujourd'hui mona sala déjà ils occupé té et ben on peut taper dans ma chaîne ce qu'on a zo sala mususu titre nango otuni titre na on oh là on a titre yo titre nango ka ndengo fiotolio total so ba koma on nanga pe na yebite to luaki chinois moko ya kokoma chinois ngotanga bando koma boy patole panzani na sima pa moya komeza te bana ko tuta biloko pum 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 pona kokoma kaka titre album titre album yana combien de chansons moko ezana générique moko na des chansons. Nous pouvons profiter de l'occasion de l'exclusivité dans l'émission. Attends moi le lac. Tant. Putain, je les ai combien 250. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Salut papa Odilon. Salut papa journaliste. Boni. Qui bien allé. Voilà, tu as moi quelques détails à JNT Service na Kinshasa. Il y a déjà bisoto lati awa JNT Service autrement et doloba. Jésus notre trésor. Voilà. Programme to adresse à JNT Service à Kinshasa ezandeni. Oui, JNT Service à Kinshasa ezali na Lemba, na Super Lemba. Bisenyo siyo kozala so comme na Super Lemba na avenue Lombo numéro 85. On a des sièges à JNT Service. Ezali agence Oyo ezo sungaba na mboka à partir de France. Otiba koli na yokona na poto oko se déplacer te biso mo to yeto juba koli et comme pe na Kinshasa a pe ba ndeko bazali awa ba ko se déplacer te to sala ka livraison à domicile. Donc ce qui est commis awa boke nango pe bino mona banda kwa bato. Oui, biso moko to ke. Net mutatinda ipo na Lubumbashi to ba Congo to Brazzaville bosara ndeni. OK, pona Brazzaville pe to kenda ko tia ngo biso moko. Oui, pona ba Congo pe Congo central nyonso to kenaka. Mais pona Lubumbashi to tindaka na compagnie na biso partenaire mosusu to tia na avion et qui Lubumbashi bana Lubumbashi na banza la fois passée bazwaka biloko bango baza vraiment au CPLA parce que agence na biso. Donc les agences moko to zali na France, ba province en France, JNT Service ezali, to za na Belgique, to za na Suisse, to za na Allemagne, to za pe na Italie. Donc au pesi biloko na yo, tarification na biso ezali vraiment économique, ezali moins cher, pe ezali to za vraiment rapide hein. To za vraiment rapide au tie biloko na yo et comme na Kinshasa, biso awa to juste comme ça livraison à domicile bisika yo zali, voilà un peu vraiment to yo ko sonde ba na mboka. Donc au za na colline à partir de Poto na France, na Belgique ko hésiter te, personne na JNT Service ou benga na numéro ezelo na écran na bino wana, bengi papa Janon be maman Nancy, coller comme Kinshasa. Ça numéro il y a France, où il y a la numéro central comme ça, so il ba bengi ba ko contacter bango ata ba bengi na Norvège, ba bengi na mboka nini ba yebisa bango mutuni ba okutana. OK, à partir de France kuna bino ba tozana Belgique, au benga numéro à France, au bengi na plus 33 95 29 61 672 ou bien en plus 33 78 29 67 238. Wana des aba numéro ya JNT Service bisenyo so kozalo bengi bango bakoyo kayo pe bayati bazui kolina yo ekome pa na bisawa biso pe toke totiki serena ni kolina et pas ba bénéficiaire nango. Voilà, merci beaucoup maman Nancy eza maman Nancy nani parce que ba Nancy bazé belé na yebi Nancy Bumba on appelle Mbote ma petite sœur Nancy nani po maman Nancy linga ba préciser kombo. Oui, ya biso zali maman Nancy Ngununu, maman Nancy Ngununu soko bengié mbala moko kolina yo komina Kinshasa. Voilà, merci beaucoup na papa Jano oyo à Salaki était to sala émission oyo peto mekarosola masolo. Merci beaucoup na maman Nancy Ngununu oyo azoyo kabiso vraiment bambote na place ozwami et merci na baenyo soto balandara biso. Merci na bandeko na biso le Nzanza tozana Laetitia Ekila tozana Jani Danga tozana Serum ndeko na biso tozana ekati na wesika et tokutani très prochainement na baenyo soto batala biso tolobinde tolobana suka émission na biso ensemble na bino tobosanité hein. Ngomba, Jean-Si Ngomba, Tolobi, glory be to God. Bye. Papa bengana bango ba seba bantique tout papa bomeli siffler tomeli siffler Kamakande
Amélie sifflet. Atie biloko na agence moko na lemba wana na JCPP bajasi nyonso eza ya mavwanga saba nana nina yo malamu tu ya kuzwa bilo na moni yangu peke mona yangu lukula boni yangu wana yo. Bonjour papa et maman. Ah bonjour. On déplace. Ah? Prenez Ah place. merci. Bofanda. Ah kuvanda. Pesa biso code na bino. Code yangu wana. La mon keka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est Ngai yote o. Ngai nde. ça carte de lecteur papa. Papi. Logo ya deux colis oyo hein. Papa Makaya Mayuma. Tala Makaya Mayuma. Papa. Bo baloka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya ba agence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ba conteneur eboni tala dépôt na biso okomona confiance. JCPP la rapidité la sécurité oyo asilisi kolela ya bato makambo na bino susi ya ba agence esili epai na biso tala biloko ekokita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi andimi te epai na biso bokeseni ezali